Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bande konanga. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois, Balandina Biso ya Kala. Bienvenue, Balandina Biso ya Sika, ya chaîne Abiso INSNM officiel. Tous souhaitez bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bande konanga, dossier sur dossier, makambo sur makambo, affaire sur affaire, comme je vous ai toujours dit que Pan Abiso il ratakate et zangakate. Yango bande konanga, tomemini bino lisusu likambo zakalara bande konanga. Biso nyonso, je sais que très bien biso nyonso tozana na regret belé concernant dossier ya Zakalara. Biso nyonso tozo regretter ebele concernant il fallait abeta na date ya le 28 mars. Donc ya moi oyo na salle ya Casino de Paris. Donc na Paris en France. Bande konangai, comme je vous ai toujours dit, oyo eza dossier ya bien te. Likambo oyo ekomeli Zakalara eza likambo ya bien te. L'artiste azalaki na ye pré penza ya makasi ya kosala concert na ye. Mais likambo oyo e bloqué Zakalara pour que asala concert na ye te eza likambo ya ba visa. Ba visa ezobima te. Depuis que l'artiste abandozela ba visa asi atie date na ye kala, mais ba visa ezobima te pour que asala na ye concert. Et comment qui moi problème makasi parce que comment est-ce que akusala concert ye moko? Comment est-ce que akukende kule kuna na Casino de Paris ko performer ye moko? Tant que asi a planifié déjà à ça la concert na ye na ba staff technique na ye na groupe na ye kaka ndenge et accompagnaka ye partout. Tout le monde a ata na ba plateau ata alandanani amataka sur média ye mon côté. Il a toujours été accompagné de qui ya groupe na ye. Mais depuis babando zela va visa bimalelo bimalobi bimanini salami que a reporté concert na ye. Et chose grave ezanini bandegolanga tishikoyo azo annoncé kaka prochaine date te. Wana ekomi moi komo s'inquiéter moi makasi. Alors bande konanga, avant de évoluer na dossier na biso et memi biso et pas na bino lelo, j'aimerais au moins qu'on rappelle balandi na biso ya sika. Si c'est tout ta première fois tout comme balana ya liboso, ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bande konangai et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel akobandoptia ba vidéo ya sika bo zala notifié na système moko ya propre. Alors abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification et ko sala biso malamu penza kitoko na motema. Alors bandeko nanga to continuer na ngonga ya biso to continuer na muzindo ya biso ya lelo dossier concert Zakalara oh il fallait ebetama na date ya le 28 mars à Paris na Casino de Paris comme salle. Bandeko nanga concert wana eza rapporté. Pourquoi manque ya ba visa bin sonyo soto e biango très bien. Alors eloko ebemi biso bandeko nanga comme je vous ai toujours dit biso toyaka awa kofinga batute. Tout comme toyaka awa pour que to créer likamote toyaka awa pour na ba analyse. Alors analyse ya biso ya lelo est concerné vraiment ministre ya culture et art ya mboka na biso ya Congo. Pourquoi likamwana okoti ko salema? C'est vraiment injuste parce que l'artiste Yemoko Aleka qui n'a pas internet alobaki que likamwana eza likambo comme likambo ya ba connaissance na mboka na biso connaissance. Donc na mboka na biso esalaka soki ya moko boye no komoko boye ba azana ba connaissance ba visa na bimaka facilement. Pourquoi est-ce que likambo wana ezo évoluer ti et comme na situation ba artiste je m'excuse ba komi ko se plaindre ba artiste ba komi ko koma na niveau oyo
moyen abeta concert ezate. Pourquoi pas tel passe et que azalaki préparé te pas et que azalaki bandeko na ngai organisé te, mais likambo oyo esala ke abeta concert na été eza likambo ya ba visa est bloqué na mboka, alors que eza na batu oyo basi basombi déjà ba billet na bango pour que bakende kota la concert. Eza na batu babimaki déjà ba mboka mususu, bateau nazala ba mususu babimaki Congo, parce que c'est la toute première fois où l'artiste jeune Zakalara ya mboka alingaki akende ko se performer ailleurs à Paris, hein? Ata bino bandeko na ngai jeune ya courageux lokola Zakalara abeti loboko na poitrine à se sentir capable, baza ba jeune moko ya ko encourager. Soki lelo tokoti na mboka na biso ya Congo wana ba jeune ebele baza na balabala, biso tout toyebi via balabala, mais ba jeune lokola Zakalara bazo représenter culture et musique et art ya mboka na biso. Metala likambo oyo a ministre au gouvernement ekoki ko manager te. Eloko oyo ezopesanga vraiment pasi eza ndenge nini, comment se fait-il que biloko wana ekozanga? Et puis mabe ya mboka na biso eza eloko ba connaissance. Mabe na mboka na biso ba connaissance, biloko ba connaissance eleki makasi. O moye na boye nanu kingani na kingani ndenge bayebani ya yende kozala na facilité. Pourquoi mboka na biso ezala likambo ba connaissance makasi? Donc vu que Zakalara aza artiste ya sika, yeye eza problème pour que azwa ba visa. Parce que vu que ana ba connaissance ebele pour na ekomi problème. Bande konanga pourquoi mboka na biso ezo évoluer bongo. Et puis tokoya tokotelema tokoloba ke Nigeria ezo mata ezu première place. Tozo bossa na ke musique na bango eza bien organisée. Kuna na Nigeria bandeko nanga, moi je vous ai toujours dit moyen ya copyrighter ata nzembo ezalaka te. Na mboka na biso ko kende kaka ndenge en passant Fally Ipupa azobimisa album na XX kala mingi te. Ekobima lelo kaka lelo na mboka na biso komona disque na balabala oyo mwana moko boya azoteka mai azoteka yango 500 francs. Oyo ataye moko artiste azoteka na monko wana te. Donc piraterie eza vraiment ya makasi. Mais na Nigeria wana ata disque CD okomona ngo na balabala te tant que outil pas artiste te, tant que outil pas label te, tant que outil et pas ya studio te. Et c'est la raison pour laquelle musique ya Nigérian ezo matakaka likolo. Dans Nigeria wana bandeko nanga ezana ba artiste ebele mais bango tout bazana kaka au top. Ce qui de l'autre télémi to banda tanga bakombo la bango nyonso na kotangela bakombo ata plus de 15 artistes bazana kaka au top. Mais ce qui to koti na mboka na biso 5 eza ebele o baebi bango presque kaka tolongwa kaka monde entier kaka na Afrique na biso 5 eza ebele. Tout longola baoyo ba légende baoyo basi batiki ba musique baoyo basi ba yembaka la lisote baoyo basi ba kofi na bango baoyo bazo beta sikoyo otanga komba mutu kingani baebi ete ezo sala pasi bandeko na ngai komona mboka munene lokola Congo na biso bazo mene yango bongo, alors que tozana ba potentiel wana ya kosala ke tokuzala kaka na liboso. Mais babiloko moko muke oyo biso moko toza incapable ya ko manager yango et puis toza na posa ke guerre esila na Goma, toza na posa ke Tshisekedi a changé le président yemoko l'honorable, mais biso nyonso ba congolais biso nyonso gouvernement tozo linga changement te, biloko muke tozo koka ko manager yango te, alors ko guerre wana oyo bandi depuis kala toko sila ngonde ndini soki biloko mike kaka oyo ya ba passeport ezate biloko ba visa eza problème. Et puis tozana posa ke ker esila na Goma ekosila ndenge nini bandeko na ngai moko to so ba responsabilité ministre de culture et art zo ba responsabilité na yo, ba artiste baza ba agent na yo eza kaka ba soldat te, eza kaka ba ministre te, eza kaka ba député te, ba artiste pe baza ba agent à l'état. Na bamboka mususu ba artiste bafutaka bango, na bamboka mususu ba artiste bafutaka ba impôt ebele te, bamboka mususu ba artiste bapesa ba bango tina bandako. Mais na mboka na biso topesa ka artiste valeur te, artiste il faut asala ba effort na pour que alia. Mais bamboka mususu bafutaka artiste. Mboka na biso ezo ba responsabilité s'il vous plaît.
ba ministre ya ba culture, ba ministre wana ya ba art, hein? Bozwa ba responsabilité na bino biloko ya bongo bobando silango, s'il vous plaît. Ezo sala soni na mboka munene lokola la RDC. Ezo sala soni mboka oyo toza na richesse nyonso me biso moko ba congolais tozo ko kango ko exporter yango ko explorer yango te. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nga na yokaki mabe o na yokaki yemo Zakalara ozomona ta face na ye, donc il est vraiment dessus. Yemo kwa zolo ba teki ndenge nini ke biso toza ba jeune tozo sala fierté ya mboka. Mais tala biso ndenge toza awa tozo zanga visa pour que toi tu représentes mboka. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui biloko oyo ya mike tokoki yango kosila yango te, ya minene tokomekata te. Babandaka na mukie pour que ya munene esila. Ba ministre na biso ya culture, ministre na biso ya culture na art, de era kozwa ba responsabilité. De era kozwa ba o eza de concentration, toujours de concentrer ba jeune. Bazo mitia na musique te ke musala eza te, musique pe eza musala. Musique eza musala ebele ba gagner ba vie na bango na musique. Musique eza musala penza ya makasi ba musuto bombo mona ka artiste okota kaka studio yembi kaka bande konanga studio ane fo futa beats pour que basile la yo instrumental il faut futa koko manzembo eza facilité kokota na studio ko yembe eza facilité ko performer na concert eza facilité ko bimisa album eza facile eza musala kaka ndenge papa bimaka na tonga outi na pokwa, et c'est de la même façon aussi musala ya artiste. S'il vous plaît, to pesa bango ba valeur. Moi je vous ai toujours dit ceux qui tozo pesa bango ba valeur, ceux qui tozo pesa bango force. Force eza kaka ko publier bango na ba statité. Force eza kaka bango ceux qui to ba publier vizembo na YouTube to ke kotala yango te. Ata na oyo na mboka na biso eza na bato ya makasi oyo bamanachaka biloko wana ba ambassade oyo baza connecté na babiloko wana ba visa botala ba jeune wana bo aider bango. Aide mosusu ezalaka kaka moto aya epa na ngo asenga yo te. Ata yo moko tali kaka moi je suis capable ya kosila likambo ya jeune wana aider ye sila ye moto akopambola moto akofuta yo moto ako récompenser yo eza nzambe. Zamba zo mona ndenge okosala et puis akorécompenser na yo na ndenge na ye de biloko to bosanaka. Bandeko nanga aide ezalaka kaka moto asenga yo te. La main qui donne c'est la main qui reçoit. Alors aide mosusu yo moko boule yango kaka ke non la personne que je vois en face azana posa aide tikana aider ye. Et puis on a des vrais aides au monzambe moko akomona volonté na yo ezobima na motema. Et puis akomona moyen ko récompenser yo. Alors s'il vous plaît bandeko nanga to landela likambo oyo que ça puisse plus se répéter. To mona ki concert ya Robinho Mundimbo elekaki kaka boye ake ye moko ko beta kaka na casino ye moko alors que azana orchestre mobimba Robinho Mundimbo mais ake ye moko ko beta na concert ezala ki soni azozonga na aéroport ye moko na tableau na ye ya sold out ye moko azobima na avion. Ok, artiste azana orchestre mobimba ba battre bazawana ba chantre bazawana donc ba tout bazawana mais artiste a qui performer yo moko yoka soni ti lelo pourquoi manque ba visa politique ti na kati ya ba visa mboka elengi o eza soni ya mboka na biso bandiko na nga. Moi je vous ai toujours dit biso to lingaka ndenge tozoloba bino pe bozoya bozotia ba vie na bino place à commentaire wana. Moi je vous ai toujours dit que biso tokoki koyoka bino et bino bokoki koyoka biso bokoki komona biso mais biso tokomona bino te tokoyoka bino te mais na place moko o tokoki pe koyoka ba vie na bino eza place à commentaire. Alors botia ka ba vie na bino botia ka ba commentaire botonda yango botondisa yango botia ba vie na bino s'il vous plaît totalement botia ba commentaire wana bino pe bo manifester eloko wana et pas na biso sali biso bien te to regretter makasi
Et c'est le quoi bien té, et c'est le quoi bien té, c'est le quoi soni. De la même façon, j'aimerais aussi rappeler Balandina Biso Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Balanoya Liboso ya kolanda chaîne Abiso SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanaka pété. Quand cliquez dans la notification, comme je vous ai toujours dit que malamu yango notification et zalaka à chaque fois que SNM officiel a kobando publier ba vidéo ya Sikabo zala notifier. Tango Olanda Kabiso au commentaire au partage au like au s'abonner au cliquer dans la notification au bandozanga biso. Alors s'il vous plaît, celui to le vis s'il vous plaît donc to sengi bido abonnez-vous massivement bobo sanaka pété ko cliquer dans la notification et ko sala biso malamu na motema s'il vous plaît bande ko na biso to pesa na ka force biso na biso l'union fait la force hein. S'il vous plaît, to respecta kabino makasi ebele ba commentaire na bango ezalaka ko finga. S'il vous plaît. O eza internet yeba kitango so tia commentaire wana noko aza wana mwana za wana zotala yango. Alors o mi pesa yo moko respect. Biso to respecta kabino, biso to aka ko finga bino te. Alors bo respecter biso pe. Tu n'es pas obligé à ko tia commentaire wana. Awa. Ce qui au moins que likambo concerné yo te le kana yo, c'est simple. Hein bande konanga biso to aka ko finga bato te to lobaka biloko oyo ezo toucher biso na motema lokola biloko aboye to ko telema te il faut to réagir. Alors bande konanga to komi na suka merci bino bolandaka chaîne biso SNM officiel to linga bino bingi koyoka ke bolandaka biso comme je vous ai toujours dit bande konanga bye et surtout à la prochaine na système moko ya propre. Ciao.